Réalité à Banaki, réalité à Banakino. Bokola Lobby est l'équipe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki réunion à Conseil supérieur de la défense na cité à Union africaine. Bokola mercredi 15 juin 2022 na cité à Union africaine. Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de la Forces armées de la République démocratique du Congo, pena ya la police nationale congolaise, a présidé une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargi dans le président il y a 2 chambres à parlement, pena ba responsable ya service ya sécurité. Basangana qui pour la situation à est de la République démocratique du Congo, kuna na territoire ya Rutshuru, oyo ezali occupé na soldats de la République ya Rwanda, na ndenge bazali ko soutenir les terroristes, il y a M23, surtout dans le désordre où ils ont sala la cité à Bunagana. Des conseils supérieurs à la défense, ils kimikano pe ba mesure ya ndenge na ndenge. Entre autres, basengi na bakozi ya Rwanda babinisa noki ba soda rwandais nyonso oyo bazali na abele ya République démocratique du Congo. Pe lisusu conseil supérieur à la défense esengi na gouvernement ya République démocratique du Congo ba suspendre ba protocole d'accord nyonso. Ba protocole pe na ba convention nyonso oyo République démocratique du Congo esignaki na République ya Rwanda. Nyonso oyo ezolakisa ndenge nini bakonzi ya mboka population bazali déterminé pona ko défendre mabele ya mboka na biso te komema kimia na est ya République démocratique du Congo. Yango wana Kongolo nyonso atelemi pona likambo yango. Eza normal. Ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba a remetaki ba ordinateur, ba ondulaire na ba imprimante na ba service ya l'État kuna na province ya Kasai Oriental. Na souci ya komona ba service ya l'État ya République démocratique du Congo ezala moderniser, ministre ya poste télécommunication, nouvelle technologie de l'information pe ya communication Augustin Kibasa Maliba a profitaki na séjour na ye na ville ya Mujimai a profitaki na séjour na ye na ville ya Mbujimayi pour na procéder mokolo ya mercredi 15 juin 2022 na remise ya bâtiment informatique na ba service ya ndenge na ndenge ya l'état ya province, mairie, société congolaise de postes de télécommunication du Congo, division provinciale ya PTNTIC pe na 5 communes ya chef-lieu ya Kasai Oriental. Bazwaki ba ordinateur ya sika na kati ya carton, ba imprimante pe na ba onduleur po esunga bango na musala ya l'État o basala ka mokolo na mokolo. Chef ya division provinciale ya PTNTIC atondisamaki na esengo pe a remerciaki ministre Kibasa Maliba na geste oyo asalelaki bango. Alobi ezali mbala ya liboso na division provinciale ya PTNTIC bazwa équipement moko moderne po na kosalela musala. Ebongo na tour na ye chef régional ya SPT ya lobby équipement oyo moderne ekosunga bango po te ba améliorer qualité ya service na bango oyo basalela ka population. Ata pe maire ya ville azangaki maloba te pona ko exprimer satisfaction na ye na komona ndenge nini son excellence ministre ya PTNTIC Kibasa Maliba a apporté bango solution na komemela bango ebele ya ba équipement informatique oyo nyonso esalamaki na bâtiment ya SPT na présence ya ba autorité ya ville, ba agent ya mairie, ba agent ya commune, ya division provinciale ya PTNTIC na ba oyo ya SPT. Kitoko makasi. Ancien premier ministre Adolphe Muzito a pesi la proposition pe ba stratégie na na FARDC pour la sa guerre ya Est Libéla. L'immigration illégale qui pour la terminer. Bah, il n'est ni dans le sous parce qu'il suffit, et c'est ça ma proposition, c'est qu'il faut consacrer $1 milliard à l'armée là-dessus. En plus, il y a un bon bazar dans le budget, dans le cadre de salaire, il y a autour de $100-150. Surtout motiver les soldats au faut aligner 50 000 sur 200 000. Surtout la 200 000 hommes de troupes, hommes, soldats. Le Rwanda a 32 000. 32 000. Le Souba du Bachabanou, tout la frontière.
biso toza capable sur 200 000 pour aligner 50 000 petit prix mais madame 200 300 dollars dans le contexte de performance actuelle la fiscalité qui consacrer 1 milliard de dollars dans l'armée nationale. Les 1 tiers pour équiper Bango, 1 tiers tout les frais de fonctionnement, y compris et pour la armée, et l'armée et la sécurité intérieure. Et les 300 milliards, on a oui, pour que ça change, les 300, 400, la prime pour la baron bazar la front. Au moins, on a fait quelques soldats pour vendre qui ne veulent pas la baron parce que Kagama n'est pas capable de donner 200 dollars à un militaire au front. Mingi balobara opposant à Touzali Nambarbo, c'est faux. Nambarbo a déjà depuis 2008. Donc, le Congo est capable de défendre sa partie. FRDC bazali kosenga soutien à la population na moment où bazali ko bunda guerre na est ya mboka na biso. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Beltesco, monsieur la population, a éliminé Macaroni Roni. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya mutuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakeni musala yo pe mama soko ngo kendi marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba
Pe bozali calé na journée, bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba. Po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele, po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure. Oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Bolanda Parlement de Bouyalelo autoproposé bino. IDP viva. IDP viva. Avec qui quitter. États-Unis, ils ont monté. Communauté internationale, vous avez des discours mais pas bien. Nan nous silence ya radio et ça beauté. Otenga ina za partenaire RDC. Ngaza partenaire Fatih Béton. Nena zoloba. Combattant na zoloba. Yango monete tikedi wa muluma bi, prenez-vous-en. C'est-à-dire, bino moko, biso mo, IDP viva. Dans la nest bino, ma rage comme ya makasi, parce que déjà, tant Kagame a tenu 500 soldats naïe, et ça boite, Fatah tenu 2000 soldats. Bon, on est na boutou à l'eau, bakene déjà. Yaya, au sommet bilombe, pas commando, IDP viva. Soldat moko, IDP viva. Tala ni boko munen. Da wana tema sasa sasa kwa sababu betu abumula mbata. IDP viva. Nabi anataka posa masasite. Wana tena gonga pa moda. IDP viva. Nabi wana tena gonga pa moda. Tala sikoyo wanda pesi 500 soldats. Mais Fatah tindi 2000 soldats. Ba par commando pe wana tindi ba na classe. C'est ça boite. Les ibino jusque là recrutement la de ça la main. Faut y avoir un combattant. Parce que c'est notre population congolaise, et ça 1000 fois la population ya roi. IDPS viva. Santé à Paul Kagame. Santé à Fatih. Et ça 1000 fois santé à Paul Kagame. Bidja moko na biso. Et ça 1000 fois bidja ya roi. Ba santé na biso congolais to lia bien été. Et ça 1000 fois santé à Kagame. IDPS viva. Pour vous dire que biso toza déjà ma casse peu toza popularité que Rwanda. Chers combattants, combattantes, il y a un moment de lancer opération, va identifier tous les sous-cellules, tous les sous-sous-siats, parce que jusque-là, IDPS viva. Bon, mon c'est bino awa, Lili Tamboué, maman commandant, c'est commandante. Bataille, va identifier ma soldat de Tambona Bango, à ta soldat mon côté. Oh, à côté de FRDC, c'est une voie normale. Bah, il va monter. Mais il va sauver. Il y a des policiers. Donc, il trafic, mais ça, maman, kasi, moutavane, quand vous êtes le juillet, avec petit nao, à Tchéteni. Et ça, vous êtes, quand vous êtes tenu, on a eu mon éva, à Yasselipé trafic, à Yidimbongo, à Bomi, IDPS viva. Bétration de tabou, ma casse. IDPS viva. Nabanda Koloba, Tangu, Tozomona, Rwanda, Asangena Burundi. Silence, il y a communauté internationale les alliés. Moutoumoko Tazoloba. Okite ke basa l'émission spéciale. Et ça boite hein. Ne va se mettre dans la Ukraine. Oh, na Ukraine atangu ya kufi. Oyoka boye RFI, urgence pour on avait tué un musicaire et Ukraine. Mais biso bato kufa ça boite. Communauté internationale ba kanyi muna. C'est ça cop naba. IDPS viva. IDPS viva. Chers combattants, combattantes. Magazine.
na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino